bana poto, bana partout dans le monde. Ne vous trompez pas d'adresse. Celle site ya mikolo yo baza sérieux, baza sir na makambazo ba pesa le kutate za ba vérité. Kokonga na te, kokonga rumba te. Ezaka site moko. Image ya Congo. Point. Et pas il y a la patronne. Hein? Babi, la patronne. Yvonne Niandabu. Il y aura un combo. Donc, comment monsieur souhaite ça sort yo qui en obo santineti ba finga yo. Mais hier, et ça m'a plaisir, il y a encore un site nous découvrir la merveille dans la carte. Ngana ko ça, beaucoup de découvrir. Site eza moko. Image ya Congo. Point. Point quoi que tu muke pour ngai. Mboka ti na mboka. Point. Ça qui to ba tout mona point pour la nini. Allez, mboka ti na mboka. Danger. Yvonne Niandabu. La métisse noire. Lelo ezali 40 jours ya ndeko na biso oya mort ya ndeko na biso Coxon oya kufaki eleki 40 jours lelo ezaki messe na ye tozaki pa famille esika wapi messe ezaki organisé mais mama azawana mabi mama ya bana ya mama ya bakala la atikali mama boni malamu 40 jours ekoki lelo messe ezaki organisé na bosenga na yo ya famille tonde na bosenga famille. Na bosenga famille. On a posé le bâti apparemment. Non, yo ka poser une question na loba. Ba question que tu as posé exacte. Ezaka ke otikali na bana évolution za ndenge nini parce que Coxon za ki artiste. Bisote za Coxon musala sala ki nezo memela bino ba journaliste ezo memno ba caméra ernion c'est ça musalo ya ponaki. Eza musalo bo rolemba bisote. Évolution na bien. Nazanga bana bazana bango bien en bonne santé nzamba zo batela bango ba œuvre Coxon siko ba œuvre na ye ezo continuer hein ba œuvre na ezo continuer nalanda ngo e mona ba émission misana ya salaki misana ya malama salaki parce que azaki mutu malama pour nanga et pour ses connaissances azaki malama donc ces œuvres continuent on profiter na ba œuvre etikalito par ezati contrat ezali na ebité contrat ezali parce que ozana bana il faut ozala clair ozana bana famille ezali mais mobali na yo to papa ya bana no asalaki musala emonanaki est-ce que par ya musalo asalaki pour na bana to longola yo mais pour na bana na ye aussi contrat moko déjà que non lokola œuvre ne etikali reçoit pas oui na reçoit pas osali contrat oui na cela il y a un président na ye oui mais ça na honte pas mais ça te mangue ba pesa ko $1000 kana matanga il paraît. Si vous avez confirmé $1000, bon, j'ai reçu quelque chose, n'a pas à président. Oui. Mais les lots étaient pas. Bon, président n'a eu mon cousin, il y a un poto. Et la misusu baza malade, on s'excuser. Nadine Azobela, Melna Zobela. Et misusu, je n'ai pas été informé. Ah, yo mo kopesa ki information te. Non, na informé misusu te mais moi comme on a informé qui ba s'excuser qui. On a pas préoccupation dans mon. Oponi bato pani. Oui. Oponi bato ko informer contact ya mutunyo sotin. Naza numéro mutunyo sotin. Oui. Bato ba Holanda yo na poto mokili mo mezo Holanda yo 40 jours eleki to komi siko ne sengo oko isa bon lelo bani. Bon. Koko zalaki moko na biso. Tango ma zalaki ya to perdaki. Banganga nzamba lobi lelo za jour esengo. Pour molimo neke kopema na bango nyonso oyo bazaki ba fan na ye sa famille et tout na bo sanga ki bango pe bazana esengo wana bakabole esengo wana biso po am na ye eke kopema na kimia. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup na bandeko nyonso bazolanda biso tozo continuer ezali 40 jours ya ndeko na biso Coxon atika biso depuis mais artiste akufaka te ata maman oloba te caméra ko yakaka micro ko yakaka po musalo ya sala ezali ka musala ya caméra ya micro bolemba biso te biso to ko yakaka. Voilà, merci beaucoup na Julia R. Kamel. O ayebi na 40 jours ya Coxon. Ya boni. Toza malam. To moni o na 40 jours ya Coxon azaki artiste oyo mokili mobimbe yebi
aux membres de la famille, amis Tobon. Ngai nazali grande sœur ya Coxon. Esika Coxon avandaki na Lemba. Nde naza grande sœur naye, babenga nga naye bani pe na kombo Brigitte. Ma bosi lelo 40 jours ya Coxon. Oyambi yango boni. Bo ba Christo 40 jours toyambi yango pona ko remercier Nzambe, to sala ka messe et action de grâce pour ndenge Bible zo episode ke Nzambe nde apesaka ye moko so asepeli kozwa azwi. Tozaki na Coxon Nzambe apesaki biso ye. Je pense na Goma asalaki accident moko mortel. Mais akufaki te. Baninga zaki na bango bakufaki. Mais période dans ebongaki te Nzambe pa sepelaki te ke azwa na tango wana. Mais lelo Nzambe sepeli azwa ye. Tozongisi matonde panaye. Azaki artiste, comédien, soit à sala théâtre toloba. Baninga na ye ata moko ayete ni ya troupe azalaki ni ba o bayebi. En fait ceux qui bayete peut-être information comme ils bango na retard. C'est ça le problème. Mais président naye ayeba ki pe yango mais malheureusement zate a voyagé. Mais bamsu suna yebi que information comme ils bango na retard. Ba œuvre ya Coxon antiki bokolia to bokolia te. Bon sur ce qui concerne ba œuvre naye vraiment toyebite pona kolandela ngo profondeur ceux qui basala kanini bon waneza makambo mwasi na yena bana po ce sont les biens qu'il a laissé pour sa famille. Merci. Merci beaucoup Juliano R Kamel ozola nanga Juliano R Kamel yanga ndeko ya motema ta basongi ba koloba zaki 40 jours ya Coxon to sukisi boye bandeko na ye ya théâtre ba yeti ba msusu baza empêché ba msusu babeli oyo bazala groupe snack ba yete o pe ya nzinga ba yete surtout ke bana kitamo bazalaka bana ngembo boye ba kikelelo 40 jours peut-être oyete mais moi excuse na famille ko sala moi bien merci na bino nyonso bolandi biso merci na Freddy Akimbe merci na Eva, merci na bandeko nyonso image ya Congo, merci na Zino Lukuni et puis na Grand Zoko to sukisi to kutani mbalasima Amina Diaz de Parigo. Bana poto, bana partout dans le monde, ne vous trompez pas d'adresse. Celle site ya mikolo yo baza sérieux baza sir na makambazo ba pesa le kutate za ba vérité kokonga na te kokonga te ezaka site moko image ya Congo point et pas il y a la patronne hein babi la patronne Yvonne Niandabu yokala kombo donc ba kombo mususu wezaka soko yoki yango boyo santineti ba ofinga yo mais ye ezo ça m'a plaisir ya kokota na site no découvrir ba merveille dans kati ngasi na kosa bokota ngo découvrir site eza moko image ya Congo point quoi ko tumuke pour ngai mboka ti na mboka bazo mfala kito batota mona kwa pour nini allez mboka ti na mboka danger Yvonne Niandabu la métisse noire